Deuxièmement, nous allons bien saluer votre voisin, votre voisine. Dites-lui que Jésus est merveilleux. Faites ça, soignez votre voisin. C'est important, faites ça, c'est important. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans une cérémonie qui a deux grandes parties. Nous allons commencer par un point de presse où l'homme de Dieu va nous présenter l'album, va nous parler de l'album. Et puis, il y aura des jeux de questions-réponses avec les amis de la presse que nous sommes. Nous allons nous présenter tout à l'heure là, quand le pasteur sera là. Et puis, après les questions-réponses, on termine avec le point de presse. On va laisser le temps au pasteur, avec son groupe, de nous donner quelques chansons de cet album qui comprend 8 titres. Donc, on aura tous les détails ici. Et puis après, les amis de la presse vont commencer avec les questions pour avoir plus de détails par rapport à l'album. Et puis après, on va donner 3 questions au public. On va donner trois questions au public qui voudra, par exemple, avoir l'idée sur l'album. Alors, avec beaucoup de respect que je dois pour nous tous, si nous pouvons nous tenir debout, nous allons recevoir celui qui nous a invités aujourd'hui. Le pasteur Joël, il va prier et puis nous pouvons commencer notre cérémonie. Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour merveilleux que tu nous as fait grâce d'être là pour célébrer ce officiel de l'album 100% Jésus. Nous recommandons ce moment entre tes mains d'aide, Seigneur. Commence avec notre alpha, cheminer par Emmanuel et terminer avec le temps Oméga. Et tout ce moment soit un moment de joie pour la gloire de ton Seigneur dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion en exclusivité d'écouter cet album intitulé 100% Jésus. Mais avant que nous puissions écouter l'album, le pasteur sera obligé de répondre à certaines questions de la presse que nous sommes, et puis à ceux-là qui sont publics, qui voudront poser leurs questions. Alors, comme je l'ai dit, nous savons pourquoi nous sommes là, pourquoi est-ce que nous sommes invités. Il y a les amis de la presse, il y a le membre du groupe, ainsi que les différents invités. Nous sommes là pour écouter ensemble l'album 100% Jésus du pasteur Pépélé Jocelyn. Nous sommes là. Tout à l'heure, je vais lui accorder la parole pour qu'il nous donne encore plus d'une manière minutieuse nous parler de cet album dont nous sommes venus écouter en ces jours. On va passer au jeu des questions-réponses et puis on va laisser le temps au pasteur pour nous donner, je vis un album avec 8 titres, mais le pasteur va choisir quelques titres dans lesquels il va prester avec le groupe afin de nous permettre à tous d'écouter et de découvrir ce merveilleux album. Alors pasteur, je crois qu'il y a lobby des alliances. Je vous laisse la parole de nous dire pourquoi est-ce que nous sommes là et qu'est-ce que nous sommes venus faire exactement pour que les amis de la presse et les invités puissent avoir l'idée et amener au salon. Vous avez la parole, pasteur. Tosangania Walelo, vous allez pour la sortie officielle. Il y a un album na Bissonioso, vous allez 100% Jésus. Album vous allez na 8 titres, na 4 langues.
tosali mosala oyo nzambe asengaki biso tosala. Écoute nango ezali epai na bino okovisionne na ngolo ya nzambe na 8 titres tosali au moins 4 clips. Nzembo na biso phare ezali elikia ya basantu. Après elikia ya basantu tozali na molimo mosantu Saint-Esprit, tozali na olingo na nzambe, tozali na nzembo mosusu 100% adorant Jésus, tozali na nzembo mosusu titre nango simba ngai, tozali na nzembo mosusu titre nango ezali matatoli, tozali na nzembo mosusu titre nango ezali mopanga, et puis tozali na nzembo mosusu ya suka titre nango ezali lufwa owana eyembami na monoko ya bakongo ya Congo central. Merci. Aujourd'hui, explication et à l'homme de Dieu pourquoi est-ce que tu sangani awa. Et je pense que Azan a raison, a oublié la telle introduction. Au mituna Isaiah Bisso, il n'a pas ça bien non. Mais la Ligue de la presse va se présenter d'abord. Moi je suis tonton Espérant Kassongo, de Siloé Télévision, Tingi Télévision, PMH, RDS1. Je suis dans plusieurs chaînes de télévision. Voilà, ma soeur va se présenter. Bonjour, je disais je suis Marie-Ange Vouédé, je suis de la chaîne télévision Biwan. Botenabino, ici c'est Dodan, journaliste et collectif des magazines en Lingala. Nous avons une Lingala facile, nous avons une bourre où on a tout le monde posé la question. Nous avons Dodan les éléphants de la communication, c'est un collectif de magazines en Lingala. Ils sont tous aquí au nom de la Mocha Sport ou Molonet National Lingala. Donc j'espère que c'est en français, mais il n'a pas de pouvoir qui s'en est impact na idée. Pour qui ça va comprendre 100% Jésus animé. Voilà, merci beaucoup. Alors, voilà. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est ingénieur Soubabiso. Merci. Vous allez, ingénieur, le deuxième micro. Dodan, c'est bon le micro? Voilà, micro, voilà, c'est bon. Merci. Son, voilà. Alors, Bogo Sumba, Bozeli Bandeboya TV, Batuna Basilisa Mituna na Bango, et puis Nena Lobby, Mituna Misato, et Alina Mambo, il y a Bandeko Baïbotala Biso, Yambo, Totiki la pasteur Bissika, Nabandeko, pour que Bapesa Biso, en exclusivité, extrait, il y a album 100% Jésus. Je me suis posé une question. À tout le monde, pour l'année, pasteur Jocelyn Alobi, comme album sans Jésus. C'est comme si ils ont 100% Jésus. Gospel. Sa chanson. C'est comme si à Bango ils ont 100% Jésus. Ils ont dit qu'on 7 au lobby album 100% Jésus. Pourquoi au bêtis c'était la 100% Jésus? Est-ce que ceux-là qui le font aussi pour la gloire de Dieu, ils ont 100% Jésus? Ils ont dit qu'on a en correction lobby. Où il y a Yesu na Yesu. Et là on se dit voilà, pasteur, ma première question. Merci, Dr. Espérant. Nous sommes la vie. Azalaka sir na yemoko. Ayebaka makambo azosala. Donc nga naza bandeko wana te. Bango bayebi yo basalaka ya nini. Nga nayebi yo nga na kosala ezali 100% Jésus. 100% Jésus ezali album ya bato yo balembi. C'est-à-dire na kati ya mokilo ya plein de choses. Tolamuki na tongo nzambe moko boyekuna ote wana nzamba banani o nzamba ba oyo o nzamba ba o wana ngana ba yelo moko wana omoni ata ce qui concerne ba poso ya batu totali ezane loko moko nzamba sala oyo ngai ndeki na kama yele nanga so mundela zoki makila na yoko na rouge
ata moto akontina nini akoki kozoka mpo ta kokoma biso nyonso makili ezala na rouge eyelakisaka nzambe aza moko. Alors nzambe ainspiraki ngai koloba ete oyo nyonso toyoki na mokili oyo nyonso bato bazoloba atundaki nga question Jocelyn yo position na yo ezali nini nayebi se position na ngai ezali 100% Jésus. Est-ce que tu peux encourager pasteur? C'est bon? Alors, pasteur, est-ce que les années d'expérience m'ont vécu bien témoignage, mon personnel est poussé au Ponati, un titre pour l'album ou bien pour la sortie officielle de l'album? L'expérience, c'est en 2003, j'ai été opéré. J'ai été opéré, l'opération, c'est-à-dire, Ernest a été misanga, il a été opéré. Mais mes parents m'ont traité d'une manière traditionnelle. Et dans mon âge, j'ai dit que pour ça, c'est qu'il faut intervenir quand même. Parce que, et comment qui m'a passé. Alors, la salle d'homme, et pour manifester, à Pandécite, il faut déjà la position et pas souka. Quand on va intervenir, le docteur m'a dit Jocelyn, parce que je joue aussi à la guitare. Avant d'aller à l'hôpital, il a eu la guitare, on a joué. Alors, la vie là-haut, la guitare, on a joué. Parce que mes salles, ils n'allaient pas si pour ça dans la vie, mes salles dans la vie là-haut. Entre-temps, on a des difficultés dans le sous pour autant. Tu vois? Donc, dans la 4 expérience, on a mis ce docteur à l'obaki, on a dit courage, c'est docteur. On a dit on a dit même dans le basuka les Nzambe. Alors on a dit le basuka Nzambe à Salike, je suis contre-maître dans le métier d'Angaï, on travaille très bien et puis na botibana 6 sauf na botaki 7 mon personnel Nzamba zoye. Donc Nzamba est pour contredire ma lobo ya lobaka. C'est pourquoi quand je regarde tout ça na lobby 100% Jésus. Voilà, merci beaucoup pasteur. Est-ce que vous avez dit qu'il y a un commentaire tout ça là? Mais tout inspirant. Et là, vous avez dit qu'il y a un commentaire là, il y a un moteur. Il y a un aussi, ça a posé poste d'interruption au modérateur principal. Alors, question de un commentaire dans le pasteur, tant que vous composez album 100% Jésus, et c'est bien bataille qui a eu. Ma condition, vous allez qui voit putain, vous avez composé un album. Voilà. Mais Dodan. N'a pas dit question dans la spot. Dodan a lobby, n'a évité ce qui pasteur Jocelyn, Azala qui wapi pour installer la biso album. Nazaki na sama pour la 100% Jésus. Question mora réponse mora mon poussé. Mais au moins musique et ça ara. Papa nangai azaki ko jouer na guitare, azaki ko beta musique qui mondaine, musique traditionnelle quoi, que musique folklorique ya ba Congo. Na mokolo moko papa nangai azokisa molimo. Na enterrement jour na yeba bakanga cercueil pour que na enterrement. Bazui guitare ya azaki ko beta. Baye nango de manière que ba trop ça na cercueil pour pas que no papa. Nazaki na 11 ans, j'ai eu courage, na troupement wana ya bato, na récupéré bango guitare wana na maboko, na sali semblant lokola na osala jet, mais na âge wana ya 11 ans, na kimi na guitare wana na kokombisa pa voisin, baluka guitare na kangi jet, baluka guitare monde na mais guitare ezaka donc papa comme le Dominique, baninga na bale ko benga donc sobriquet na donc, on a dit guitare. Nous avons dit que donc, du coup, quand on va passer, ça comme papa, quelques personnes vont consoler maman. Mais il a récupéré la guitare pour ma français. Oh, il y a une guitare sur la vidéo. Là, on a bombé. On a dit que bêta. D'ailleurs, le rythme, il y a du Congo. Parce que dans la musique, on a mingi. Papa, le roi n'a pas dit moi, si on va mettre la guitare, on a offert la mingi. Afin de mettre tout ça dans la composition, des fois, on a dit que on va mettre bon moment à Zolina. On a dit que on a au moins on a pas Moussaï, mais
nayibaki na art à partir ya wana esprit ataso naza na kati ya douche nazodouche Saint-Esprit azala na kaka. Donc quel que soit esikani na bozala inspiration mpo na ngai eza mai mpo nazwaki art mokolo wana bazolobakekona papa art abakoyaki Saint-Esprit asopa inspiration ezali mbula eloko naosenga na bandeko bazolanda biso nazali frère na bango nazali mwana na bino nazali serviteur ya nzambe naza na service ya nzambe biko na bino aza na besoin soutien mpo banzembo na nango ezali ebele koleka oyo ezali ebele koleka oyo me nzambe apesango nga donc c'est-à-dire na question ya frère Dodan ngai na baconcentration mingi nazala na guitare so nazocompose nazalaka mingi na guitare epi nazalaka esika oyo eza isolé na préférera mingi ezala 4 heures to 5 heures heure wana bato baoloba te nazokaka makele na bandeke kaka ndinga heure wana d'inspiration ezalaka sikoyo keno naosa sikoyo maloba oyo nakotisi awa liloba oyo nakotisi awa oyo nakotisi kote wana donc mokolo wana ya composition bantembo oyo ndeko Dodan nazalaki na samakolo 100% Jésus. Merci. Nazocompose. Merci. Voilà, merci. On se encourager les pasteurs. Rapidement, deuxième série. Et puis après, je vais vous verser un peu le programme. Natal, titre, il y a album 100% Jésus. Mais il y a un titre qui m'a intrigué. On a expliqué M. Zani. Et puis ça aussi, ce que expliqué lui soit beau. Toyo Kamona en premier, attend pendant 3 minutes. Et puis Togo Zomba, aussi ça va question, le public a posé, et puis Togo Tiki la chant, au bête à Banzemo Bogesi. Nayo qui dit que Mwawa, Loufou. Bon, nous sommes dans la zone de Congo, même si on va dire que nous avons Congo. Mana bana obule lufu. Mana tandi bien lufu. Lufu ni kaza kufa. Voilà, ukiwa voilà. Sona zao. Pasteur 100% Jésus. Mais oyeke mama kufa sona kati. On est à 100% Jésus. Et comment on dirait l'enfant. Pourquoi lufu? Et on nous explique l'émission du titre. Merci. Mara. Na kati ya titre okotsa titre ezala molai makasi te yango tobaki lufwa mais ezali lufwa lu yaya Yesu Folo ba ona lingala batilos bazao ba comprendre te nazokeni lufwa lu yaya Yesu c'est-à-dire kokufa ya yaya Yesu dans la kati ya 100% Jésus nazo présenter que kufa o Yesu akufaki ezaki mpona biso. Quel que soit ma peau, la peau blanc, ma peau na pousso, nyonso, tout consort, tout le baba albinos, banani, noir, le bas biso nyonso, kufa oyo ya Yesu nous concerne. Nakata nzembo wana eloko nazolo ba wana ezali ya mwana. Alors pasteur, so vous avez ce plaisir, tu veux maintenant le foi. So tu veux maintenant le foi et puis après tu continues.
Yasuka walongwe mama. Yasuka walongwe mama. ezala guitare moko, ezali synthé moko, ezali drum moko, ezali mbunda moko. Dans la confiance, ya musalo tosali longo na bana meglode et go toucher bango. Dans la confiance ya musalo tosali parce que to beti wana ezali musique oyo et go toucher bango. Merci. Alors, Pasteur, merci beaucoup. Tolingi passe à d'autres vraiment question moko. To fan de sa idéologie bien, mais le ban a se passe à vérité. Ce qui n'a poussé un pasteur pour sa vérité. Na 8 titres au tuyo sali. C'est vrai. Toto espérant à contredire ngate bino ba leader chrétien bu foulara ba musicien na binoté. Pour ça la 10 titres du débat à la fin yomoko. Alors passe yebisa biso vérité. Na 8 titres au yo sali. Car yomonde ou to composant ou soit quelques musiciens ils ont la moko to mi balé ba tie quelques chansons. Ceux qui ont musiciens moko tie quelques chansons, soula la biso abatu, soula ba batala e que de quoi qui titre moko yoyo, de quoi qui titre yoyo. Merci question na ngaya ngwana pasteur. Dodan. Ezali pena d'une manière égoïste te auto zaki nango. Bandeko yo na ba photo na bango. Na ba photo na bango parce que tant on a fandi na bango et mingi na zui bango na ngai na bango tozaki mikie menga papa na bango na kolisi bango quel que soit ba instrumentiste quel que soit ba chante na zui bango tango molai mais j'espère que na moment on a zaki bango wana na grâce nzamba sala ke ngana za nango ezaki na moi avance par rapport ya bango donc c'est-à-dire c'est moi qui composais banzembo to yembi mais na boya na za la goigoi na sali ke mutu nyo surtout aembi azu vocal. Je les ai dit, sonza basali songolo, ponza basali songolo. Mais le roi les a dit tanga maloba na tseki soki. Na di nzambe so asali ngolu eke makabeteni. Tona banzemo mosusu to robeta pe yango. Après, to kosa siko ke mutu moko na pesa e devoir. Asa la composition ya nzembo. Je les ai dit bazawana na yesaki bangwangu. Mutu moko asali nzembo oya ye quelque chose ali drumer. So moni ko koyemba nzembo yo sali wana koyemba yango. So moni ke okoyembisa ngo ndeko wana okoyembisa ngo ngai pa na ngai ezali groupe kedi groupe ezali ensemble ya bato o wana zana pilipili wana ena tomati wana tse mafuta yango e former groupe ngana na liga mosisa ya kata groupe oyo to tambola na bango d'une manière vraiment ya groupe ndenge groupe etambolaka ezali ndenge wana nde na tambolaka na bango ndenge na sala na bango même soto na côté ya partage parce que musala nyo soto zanga li foot te to sala na bango bien yango moni to dire depuis 2003 groupe ebandi na sala na bango moko azali awate chantre moko ya mwasi parce que dans libala dans la voyage na yembi na kata libomo azali na ba clip ayaki pour participer na ba clip faut tata yango tozana awate ye abanda ye pa na ngai bongo na 13 ans na juillet na 13 ans na commissaire mama tina nenga bali delo donc c'est-à-dire ngai pa na ngai ezali kaka ko suka na koyemba te mais na esprit ya ko former bato abenga nga coach po na kala na bande ko sala bana ba jeu ya foot bande ko sala l'équipe ko organiser ba match na ba stade ba tu wana na libanda wana na duke ba équipe moko ko na ke beto na équipe na ngai donc esprit wana evanda na kata makila na kokaka pete kozala kaka sans eloko moko pembeni na nga na sala te
Donc faut pembeni na ngai toujours na bateau na opesa formation et toujours na bateau moko na ola kisa eloko. Donc ndenge moko nazaki na bandeko yo na pesi bango formation mais niveau on a komisi bango ba koki pe siko. Et moko composer nzembo to yemba ngo to yemba ngo pourquoi pas. Cher aîné, docteur Espérant, peut faire trois questions dernière question ngozela to besoin de conclure parce que besoin de bandaki mais ya mon appel sa question na public. Na tout na motu na mo pas pasteur Jocelyn. Pasteur lelo ko ça album est bien. Kokota studio est bien. Mais lelo il y a beaucoup d'œuvres. Il y a kitoko ezobunga pour na manque ya promotion. Déjà avec l'avènement de la télévision TNT, avec l'avènement des réseaux sociaux, bah TikTok, YouTube, Facebook et autres, et bateau va comprendre ma stratégie ou et comme ça la musique a kitoko mais moi bimeate moi ne tinga na bina raté pas ta na bini biloko ba Congo pas na bina rarement mais na bini pour la santé la musique et beti wana fait na télé parce que musique a kitoko boye ozo penser nini là je rejoins Dodan qui avait dit ozo yemba na bandeko na bana ozo benga bana mais lengi pesa ka ah na betre pas pasteur Jocelyn mais bayebi nga pe quand même na combo et pour bayeba bango pe na combo ça demande une forte promotion ozo penser nini est-ce que tu es canté lelo pour la sortie officielle bon 100% Jésus biso to diffuser la émission na biso et souki kakawana quelle est la stratégie que le pasteur veut mettre en place pour que cet album ekotati bisika o biso to kansate parce que cet album comme c'est venu pour bénir le peuple de Dieu, il faut qu'on jusqu'au notre bara au fin fond. Mais pour qu'on bon pasteur, ça demande le moyen, ça demande les stratégies. Est-ce que vous pensez na yango et ceux qui pensez na yango nini oko banza pour que lobby album au 100% Jésus et comme bisika o d'abord yo moko ozo kanisa et comment. Merci Tonton Espérant. Nalobaki awa moko ne bandele. Soki na bien dans terme ya mbongo na ngote mais na Jésus. Na 100% Jésus. Il t'a pesi biso makoki de to bandake loko to comme dans un niveau oyo. C'est-à-dire il est un Dieu capable. Naza déjà na chaîne ya YouTube o ezali na titre ya pasteur Jocelyn Pembele ezali na page officielle ya Facebook ezali pasteur Jocelyn Pembele et tozali na TikTok pe ezali pe pasteur Jocelyn Pembele Instagram ezali pasteur Jocelyn Pembele ndenge tona ba plateforme wana to kokotisa ba biloko pe kuna tozo lancer ba biloko pe kuna mais eloko moko pe ko empêcher biso te parce que nakata ba télé et la bino boza ba ndeko na biso to koya auprès de vous pour to sala makambo ndenge ya mosala maka to kende boye to kende bino pe boza wana to boye ça ba passer Jocelyn sika nakata monde dans la monde na biso etambola boye ah passer Jocelyn to lingi to soutenir œuvre en tout cas kota koto yo nde to besoin résultat donc ndemo bini wana ngabe pe singa sengo na moni déjà na répondre na question ya maman Ange maman Ange atuna kinga do passer nini pona bandeko bazala rata mukili na ye na ngo koto lisusu pourquoi parce que na kati album 100% Jésus ba forme musique eze belé to beti na kati wana ozo pesa ke mutu nyonso to se retrouver dona ba reggae to zana ba zouk to zana ba musique typique wa biso oyo ki bena seben bini oningani donc ba forme ba musique ezali belé neti ba lufa oyo na ba style lokwa ba slow ezali c'est-à-dire na monde entier bato ba oyo ka biso mutu moko ako se retrouver na ba rythme oyo to pesi na kati ya promotion de ngolobi na ngawana nazo kobenga pe bato bazaka motema malamu baloba ke no vraiment refungwa mikuna ndeko wana azana besoin ya apport na biso pour que ba moyen sala to sala mais ngana ba moyen na ngai je suis sûr na osala ke promotion esala ma to kokota na ba télé to koya na kata ba émission na bino to koya kolobela album 100% Jésus to kotindika bana na nzambe yango na profiter na occasion même ça na bandeko ba fanya na bandako bozolanda biso album 100% Jésus zali ya bino album na bino yango ngana sa musala nzambe na musala nzambe senge tomba mpa na nga moko te pa na biso nyonso bokota na YouTube ya pasteur Jocelyn Pembele bo s'abonner bo liker bo emaka bokota na Facebook pasteur Jocelyn Pembele
bokota na Instagram Pasteur Jocelyn Pembele, bokota na TikTok Pasteur Jocelyn Pembele, boye maka tant botalaka vidéo ne bandeli na suka et sali sabiso pour que tout ça leur encore mieux. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Alors, on a le 3 questions dans le public. Tu repères ça 3 questions dans le public. Et puis, les journalistes, aussi, ils apportent aussi les étapes, il y a point de presse. Le temps, c'est la biso, l'otiliki, pour que le pasteur abini sa biso, les sous n'en abini sa biso. Alors, on a évité 3 questions. On a motuna kuna. So, motuna zebisina na okitanga moko. Je vais faire comme à la maison. Motana motuna na sekuna. Il y a une question là-bas, il faut la bouger. Voilà. Et papa, vous vous présentez, vous parlez. Chrétien Oyo, basé ensemble, là, pasteur, je suis à la l'église. Bon, mouton la l'église à boy. Pasteur, on a la responsabilité, mounene, il y a l'église. Il y a Kokamba, Bandimi Oyo. Ozalaka na bango. Bon, namoni oyambi carrière musicale et gospel. Nalingi na yeba. Sikoyo okomi na 2 métiers oyo ozala ko kamba. Est-ce que okoka ko kamba tous les 2 métiers wana à la fois entre-temps oza responsable ya église. Entre-temps, il y a une carrière musicale gospel. Bon, il y a une biso place wana. Au cause de la surcharge, dans tous les 2 métiers, ou bien au Kokablango, ndengeni. Pour diriger tous les 2 à la fois. Merci beaucoup. Nayambi Motuna, ya papa Yves, Zambapa Mbolayo. J'espère, depuis la manière au sein de l'église de l'éveil, nous allons toujours mon camp de maïs. La botami, la famille chrétienne, à l'accident de l'Anzan, à partir de l'âge déjà 5 ans, nous avons dit que l'église à Bima. L'église à Bima. Bapotopoto maman tabita babando lambe la bale kodimi na melamu chaque dimanche na kopo na yo na lutu na yo kiyo na potopoto ko kitsi za ozo tamu na yo na yo kopoto na l'église de réveil na sina botu. Alors l'église a liboso na sambeli ministère pentecôtiste prochain et pas il y a pasteur Gilles Ibazola. Nazaki toujours mon calme, l'église. Entre-temps, Nazaki collaborateur à pasteur, entre-temps, mon yéli. Dans notre vocation, il y a ça dans l'église, nous avons un centre miracle de Bethesda. Dans Yambi, l'automo, il y a mon temps aussi, le pasteur, parce que nous avons la collège. Mais entre-temps, il y a Bethesda. Na kambaka susu groupe ya bayeko. Je suis papa Yves na yambiango, mais et quand vous savez parce que ngai ba dimanche na matin, mais la séparation qui t'a na bételi nzambe. Na contre ma nécessité. C'est que na yébi déjà que c'est partagé. Dans mon sous question papa Yves ezali par rapport à la présence na l'église, église c'est nzambe. Et nzambe ça na elanga eza monene. Attendez quand on va communiquer avec Basali Bazam qui mène mon cœur wana ba o ba bosala mukolo pasteur Josela osala te basala wana ba osala. Mais moi je suis là, je sers Dieu et entre-temps le tomo la musique ezali loko yo na sala fait nanzambe. Uta na sala kala na baneko lo bangata nzamba belinga na niveau nini koyembela ye na botika te. Alors loyembo ko verse kakanga na 4 minutes. Et c'est dit sikoyo et panja. Dans mon amour des coquilles, l'église, je sais comment gérer les choses. Ma rambouille se fait autant pour la malame, pour le retour de ça là, et autant pour la malame. D'ailleurs, succession n'a pas fait ça. Merci beaucoup, pasteur. Dans une question, parce que le pasteur Jocelyn, c'est des serviteurs avec qui nous travaillons ensemble. Les lots,
milieu évangélique en tout cas na boloba poloi même na milieu gospel nayebi s'il y a des sollicitations balobi non omoni po ozwa succès oyeba na makasi et succès wana mpe omaintenir yango osali tambola même temps na bénédiction osali matériel iyaka na ngambo na biso soki basollicitation wana réactionnaire yo ekozala ndenge okota gu osimba gua po okonamba oepile promotion ya makasi yango passer atuni est-ce que so babenyo na ngambo wana bakta yebisa biso vérité okokende te okokende te déjà bakisa o pasteur déjà omoni abeti mazantomo pasteur déjà omona na forme asasa ko acheter on se peut maintenir forme oyo esala moi loko na poche po biso peto ya fo moi loko na poche siko pasteur atuni yango na bino ala nzambe biso baba kontele pasteur alobi boye soki babengi yo na ngambo babi non omoni awa ezala bien okoloba noka akombo yesu mais yesu oyo esi na suki ezalaka te okokende to okokende te voilà nzambe ya pambola pasteur Joël na motuna kitoko apesi ngai na bacommentaire mpe bino botie likolo nango nzambe akumama déjà ndenge na ngambo na bango te apenga ya masama ntomo ya bien boye tikopa na bango na lukani bango te apesi nga sikoyo epa na bango na luka nini parce que naza na bango te nene nazwaka moko mwana nabali mpe naboti mpe nasalaka je sais comment s'occuper de ma maison avion nasomi pa avion mokolo kele koya ekotikala eza mokolo liwe koya eza masala toko ekotikala yango omoni Christ epa tunaki ngai kotuna o abi Jocelyn soki lelo napesi yo succès ete mokili obengi yo osali nalamuki nayebisi nawebisa bango 100% Jésus. Voilà, merci beaucoup pasteur Jocelyn. Question à Souka la public. La ligne tout dans la pasteur. Pendant que vous allez composer album, la sœur qui va difficulté ça là. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant votre composition? Merci pour la motuna. Nzambe apambola yo na courage wana. Bon, ngai difficulté na composition ça qui penza te parce que natanga comme moi Bible. Yango difficulté ça te mo lo ba nzembo lo ba molimo mo santo na yebi wana. Soko na ndi la plupart okomona ba basala ka erreur ba lo baga ba obenga molimo mo santo wana. C'est molimo mo santo yaka. Aja moko banzembo ya ndenge wana maintenant nalobi cet esprit tu es déjà en moi et je te demande de se manifester, c'est-à-dire moto soka yoki nzembo akocomprendre déjà tema ke moto atangaka makomi ya nzambe parce que cet esprit na moment na biso na ta ya grâce eza lisusu te ndenge ezalaki koya temporairement et après que omoni Eli ntango abomi Saint-Esprit akeli atikali vie reine Jézabel alobi nazolia kozongisa mpo oyo osali na bato na nga ebika kima mpo molimo mosantu aza susu te akomolelela o nzambe baprofete na Israeli batisili natikali nga moko tala Jézabel alingi aboma ngai yango mpe pesa nzambe kanda te nani ayebi so ozali moko eza encore na baoyo nani bapengwa te bazali mpona koservir ngai. C'est-à-dire, il y a un moment où Saint-Esprit a sali, il est là, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il a essayé, Banda Moussala Nayo, quand il a collé dans les sous Pongi, donc ils allaient, autant que ma première ensemble, dès que ça a une difficulté côté de la composition. La difficulté, ils allaient la difficulté où il y a surtout au moment de la studio, où on a la difficulté,
parce que na banda qui produit na studio 5 et na cité verte et ça dit que mon colombo na lali boy tout ça qui déjà live betami ba biloko beta ba tout me betami tout ça dit pe ba cœur autour de na kaba témoin na lali na tongo cet espace de sangai tende na studio na longwa biloko na bon mais biloko na studio na on kaba moyen pour que les taux relancer les choses aussi ça produit Jocelyn a une chose au la vidéo quoi la belle ingénieur papier a salué même si faut la récupérer vidéo pour la taille oh mais pas ça n'a pas été là récupérer mais ça n'a pas la nation c'est pas moyen bon tout ça bande de temps on a récupéré ma produit et pendant après 3 jours studio Ziki oui après 3 jours studio Ziki studio 5 et Ziki mais on a produit la taille ingénieur a pasteur oza na ebitena na studio ndengeni oza na forme même si Jésus na ngai dans la forme na ebitena na studio ya ingénieur Floss et dans la pigeon kuna to bandi ba cœur après ingénieur m'appelait asinga pasteur faut na déménager ya ko so ma produit là ingénieur qu'est-ce qu'à voir le déménagement là yo ba produit fa dans la box habiter ya ko so mo na récupérer na bina au centre de guérison yana ndeko moko to bane ko beta nika pianiste abane ko travailler na biso Elvis vous connaissez El Capo Elvis Léa abina na pasta na biloko izali ya studio mais na c'est la mixeur moko na tina ki ya mixeur wana yebo ya asina pasta ya to sa biloko na Elvis c'est ça na bien le pasta ya ka et studio là c'est les mains au caca tout ça dans le quartier Gafan avenue Frontière El Capo a bandi kola babiloko je ne m'attendais pas la qualité au épaisse mais na suka na moni que temps bonne na nzambe nde to suis et loko auto ya ndi loko ça voilà on m'a dit à une dame qui avait ah oui bah mon tour na maman Biwa Doda va faire une dernière question et puis continue la pasteur ici. Bon, Dodan Montouré Sili, tu poses ta dernière connu pasteur. Mayoto Kucho Paramako, pasteur, musicien. Beaucoup de n'akoye pas. Bazo bien compris pasteur, église et Zawapi. Ça qui se passe à Coupe église pour Yosa Okamba. T'as pas bandi koye ma moteur na musique et zanani. T'as la musicien chrétien yoso Kobanda. Papa n'a vu sur la Kalati Siko, moteur na zanani. Et troisième question est bien revoir de cette part. Tout le monde appelle maman quand même, ça l'appelle bien. Pour maman pas aider que parfois, on est très occupé dans ma caméra. Maman dit que l'autre temps, on la musique. Maman ça tout le monde pas quand même, on s'est bien. Merci. Une très bonne question. Ngai, na 100% Jésus, tu vivras le système à Bethléem. Tu vivras le système à Bethléem. Donc, nga mo mo na nga avec une partie idéologie, na pena miaka ba mbulum. Et ba quartier pena pasuka pena mbulum pena sauter kuna. Donc côté nga pena na bima. Oh, bongo. Bongo pena. Nga na 100% Jésus, toi na idéologie. Na zabi oyembelae na banjango na 2001. Na chorale d'abord, l'église à Lima. Na yeko évolué na orchestre il y a prophète Pembele Aziza. Il y a zali mentor nangai na musique. Entre-temps grand frère, entre-temps aîné dans la foi, entre-temps mon kambi nangai ya musique na école na yende na suite formation na katia groupe na ye Price Universel. Kuna soki bokoti na YouTube olobi bokomi Aziza Pembele TV bokomona album yo yebi ya yebi yo na kati wana nazaki rappeur. Oh parce qu'on lo rappeur soko tali kuna omona nga lieke nazaki messe okomona kezanga donc parce que vous avez eu non ya ensemble siko. Les jours de l'apocalypse comme les jours de la mort. Vous ne saurez pas la date des jours, l'heure qui viendra. Quand ça bouge, ça fait le mouvement.
Chama des hommes paniques, les chrétiens à tout. Bandits, sorciers, voleurs, démons, vous serez jetés en enfer. Venez dans sa maison, en Jésus la vie est éternelle. Pour ça nous moquer, Tiamato, Yoka. Dodan, Pastor, you here. Now, Pastor, continue. Yo ndozo lukamakamba. Yo pochubi. Ndeko na ngai propriétaire et c'est que biso bana na nzambe tozala nango. Parce que Bible lobi bozana mokili et bozala mokilité. Bozala lola. Avant tozonga na lola, faut lola essayer manifester na se. Na ndenga bien, na ndenga mabete, na ndenga pa kowela na pena mutu pete. Nde na koyembela nzambe, nazali ko continuer koyembela nzambe na utoko sabino awa. Azaki collaborateur, il y a pasteur Moko quelque part, l'église, la Tangaki Kombo Nayawa, pour ne pas répéter, il y a une vocation, il y a comme pasteur au sein du centre miracle Bethesda. L'église, ils allaient l'élo, na charisme, l'église, Christ a tiré. Paul a fait. Paul a dit parce que l'église, centre miracle Bethesda, tous allés équipe ma leader. Église est un mot mais église est un ensemble. Donc biso tous allés à tambusi église. Et ça te wana kuna wana tant bandaki balodi ba umenate. Ba jeune na milieu wana biba wele la ba chéri. Loka ba jeune bo. Mususu balodi te ba wele la mbongo. Ça fait 7 ans au moins toi qui na 8 ans. L'église doit continuer à tambola malamu à bon et fort. Nous allons saluer l'ensemble au sein des centres miracle de Bethesda d'une manière collective. Et alors, l'église centre miracle de Bethesda est allée au outil hyper, aux autres qui tapichent des princes. Arrêt Boyelandi, arrêt camping. À Véliwana Maman Mobutu, aux Jango tout droit. La Bethléem. Kuna Bendana C. Et si tu as un exemple, tu as dit que l'église avenue Maman Mobutu numéro 50. Donc, ce qu'on dit, arrêt, au Kiti, au côté de la Maman Bélé, on a bon temps, il faut l'ouvrir, il faut sentir qu'il y a un local. Tout le monde va y aller, ça. Hein? Maman, je vais y aller, nous savons que le local, c'est comme un compte, ça va être non, de traverser Banzela, Hollanda, Minzoto. Donc Minzoto, il y a centre américain de Bethesda, et Fanny Sami, la maman Mobutu, 50. C'est là où je suis pasteur, ensemble, là, pasteur Joël, maman évangéliste Nono, maman prophétesse Nana, y compris dans le groupe, il y a des collaborateurs, il y a des collaborateurs, il y a des Kambi, il y a des gens sortis à centre américain de Bethesda, en l'élan de nos forts. Et là, on a Sabino. Moni bana ko bafandi a baza ya mama bana ko yeba boti baza ya mama un vrai maman na makamba boy atikala na palais pa komisa ma desu mais comment tant bana ba office misala ba di que non to so kuna na to kuta nani mama passer babi inspiration bana bafandi kuna bana bazana ndaku pastor mère azawa. C'est clair. C'est clair la réponse de Espérant. Alors, maman, alors, frère, maman, c'est la donc, bana, so aussi si Moussala wa, ok, on y a ma liste. Pas de problème, ma femme, maman Barnella, Pembe Kanko, a salué. Bon, parce que nous sommes arrivés à la fin. Je demande aux amis des médias de se lever. Pasteur, tenez-vous debout. On va poser la dernière question debout. Et puis après, vous allez nous faire 2 chansons. Toyoka ensemble, aussi pour les amis de la presse. Et puis après, on va passer à une séance photo. Et le pasteur va continuer. Donc dès qu'on termine ici, le pasteur va remettre là-dessus 2 chansons. Et puis après, on sera la séance photo. Le pasteur et ses invités, ainsi que les amis de la presse. Et le pasteur va continuer à agrémenter. Pasteur, aujourd'hui, c'est la sortie officielle de l'album 100% Jésus. Bandeko nyonso ba otala yo, na bandeko ba otala na TV. Nini photo retenir pour la mokolo lelo.
Et c'est que la mission de retenir était Jésus est. Dieu est. Parce que le mot existe là, il sera appelé Souka. Il y a des salabats qui sont Nzambazali. Biso tozali ba fouille ya Nzambe, je le confirme devant vous que makambo Nzamba sala yango na suka motema na lobika ka 100% Jésus. Et loko c'est que retenir tango nyonso okomona ki makambo na yo ezolinga suka yebaki 100% Jésus abandaka. Et loko na sabino ya wana au père d'espoir te. Et na seki na bino banzembo bola nango attentivement. Ils allaient très édifiants. Parce que nous avons édifié à Kangai, et ils ont édifié Bana, nous avons dit que nous avons lundi, nous avons extrait, nous avons dit un message comme Nangai, dès qu'ils ont édifié Bango, nous avons consommé sans modération. Nous avons consommé malam. Et l'autre Seigneur n'a pas retenir la question, il y a Nego Espira, Nego Espino, qui Nzambi Azalaka, et puis Jésus-Christ Azali à ma sapoté. Jésus-Christ azali ya masoloté, azali ya lisoloté, ya posoté, ya ekoloté, ya moto moko songoloté. Jésus-Christ azali pour na batonyos. Tant mon nyos tout, okozala na poso obele la Jésus, soit album 100% Jésus. Tiawana. Fongola folie muke, sa Bible na se, boka mabolo na se, banda ko bele na ye. Okomona 100% Jésus ndenge ako répondre. Pasteur, nous vous laissons des chansons pour les amis de la presse. Après, on va faire la séance photo et vous allez continuer. Merci d'être là, merci d'être venu et merci de consommer l'album 100% Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au-dessus de tout. Mon numéro 100, tu es de mon camp. Mon numéro 100, tu es de déclare. Mon domaine, quoi, côté 4. Elikia basatu batela kamote baizayo kene mausala